sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo eke. Buta bande koneso bauti ko sala ya nodi zonga ya nodi na parole ali hein non après j'aime tout le métier problème dans mon touté c'est comme ça la vie quoi mais moi souci belé quoi vraiment souci belé ouais nous t'as battu donc voilà on a rien à dire quoi que son âme repose un peu merci moi parole ali dommage donc le roi le béat déjà vraiment pas si ah, ils ont vraiment pas si donné à mon élo le bâti bon. Il y a un général qui sonne soit. Nous avons mémoire ébi. Soit t'es sonné donc il y a un général qui sonne soit. Il y a nos livres donc vraiment pas si vraiment donc pas si. Ah normalement la famille on a oui qu'on le bat vraiment té mais à qui regarde la kimia nous avons bon mamoli monae on nous se salami dans nous avons mémoire am taïbi. Donc voilà quand donc on soit le président donc maintenant nous ne sommes pas pour nous amis. Merci. Merci. Balandi à www.pandasangwa Congo, nous avons besoin de témoignage. Batu bauti ko mona kora ya nodi na minute yo. Ndi baozolo bakona munene ya nodi. Alors to tambusaka caméra na biso. Ya pe maïso so pa ko loba. Maïso ko wali ko loba te, batu basana émotion mingi ko na ya nodi. Bande ko niso tuzana bangwa bayi ka pona ko. Ko kabula mawana biso longo. Mama wali lobi ali. Ça va? Beaucoup d'enfants tout le monde na mort gawa. Moi le béali. Voilà. Passe la montée. Tu as confisqué à mon yasuka. Tu as pas donc ça me semble avoir fait tout ça qui n'est. Si tu peux voir notre pied au pied au manon qui n'a pas événement en tout. En danse donc elle s'en a petit là ouais je me pas même sa mère biloko donc il y a un canon nzambe ya kaka poki nzambe mo mtapesa biso botolo donc il a pesa na ba condoléances la famille et nyoso aza puis la baninga na nyoso proche donc tout songa tout sembela nzamba songa na biso bato tsikali tout za na photo ba se comporter
toyeba kosi kotambola mpona nzoto ezala nango ya bato ya nzambe donc na mokili nzambe asala moi mpona bato nyonso yango likunya ezala nango mabe motema mabe mpe ezalaka mabe donc toyeba kose comporte quoi po ngani ngani oba yango wana c'est parole de bokuta mpo merci maman lilobeli eza mpasi mingi ndenge oyebaki ya nobi nayebi ye na ndenge ya kosekisa na ndenge ya makambo nyonso na babien na ye nyonso ndenge omoni kuna esali ndenge esalinga mpasi makasi vie eza mokuse vraimen mawa mingi courage ka courage na famille na bato nyonso merci merci mama na ndenge oyeba ependa ya nodi outi na kati kuna eza mpasi ya nodi vraimen atiki biso très vite donc mposa na ye esilaki te en tout cas dans nondima te na ye namoni vraimen ke novie aza lisu te yo wana mpena aza vie na ngai samedi akufi je crois mardi asali crise mardi samedi bazali na mobali na nga na salon donc nayebisa ekuti ya nodi akufi aondima même pas donc na ye namoni na vivre donc ya peut-être oningai mingi na motema na malade me na ye mpo natala namona ya nanga vraiment na ya nodi ya nzela na biso nyonso biso totikali na mokili nde toyebaka ya nzambe toyeba nzambe eloko eleki nzambe eza te merci beaucoup merci tenga bik bato oyo yokota kuma ya osikoto message ya lui message ya toyolela ya noditi toyolela ya nodi ya nodi aza kosekisa biso nyonso sunga mpe yanga semeki nanga keye mpasi na motema apesi so susu makasi baninga bakota akomo babima yake makaka akoyaki oke mpe libela so lisusu te ya de message ya lui bon message yaka toyei kotala nzoto ya midi ndeko na biso bon akei akufi liwa moko esali biso mpasi quand même ata soki ezalaki mokolo na ye mais eza quand même mwa mbangu liwango fale moto tozala na ye mpo tozalaki no na besoin na ye bon akei on n'y peut rien biso ka bato totikali toyeba ndenge ya kotambola po toyeba moto na moto aza na rendez-vous ya liwa donc ntango eyaka elakaka te donc tozalaka ja préparé en conséquence quoi sinon eloko eza kaka koreconforte famille na ye bazala na courage donc nzambe moto apesaka ye mpe moto abotolaka voilà merci ya condoléance na famille na ye epuis na famille musicale toyeka totali ya nodi place kaka na motema courage kaka na famille kwa biso mpe toya famille na ye bacourage ebele kaka matro ya nodi achange neti ya nodi te me matro kaka ezaka nzela ya biso nyonso tomilengelaka toyebi ngonga te toyebi mpe mokolo te Biso eleki,
baby aikufi babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 babi agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilia ndamu tina ndamu vraiment ngo ya liaka ndamu tinda ndamu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rue Lion numéro 25 umela